parce que le temps s'annonce autrement. Ba ministre oyo bakozala nommé. Est-ce que bakosalela bisika bauti to bakosala politique ya président de la République? Ba correspondance ya présidence de la République et puis makalibanda tina réseaux sociaux bande konanga bola kisanga bureau ya cash eza wapi? Siko biso tomi tunaka tozo kotuna peut-être on peut nous répondre par ba expert ya que dire ka bukamere tout le temps na yo bokendaka na ye wapi? La kisanga yesika l'église ya réveil ya telemaka pour accompagner chef de l'état na musala. Il dépêche à ça que la na télévision ya yi cash tina na yango ezali susuti etikali combo bako se mettre aujourd'hui à condamner fils mukoko ba condamner été il y a un vide yango na fils mukoko alobaka pe oyo ya yebi biso pe awa ba bosembe ba Israël ba vieux musangu tout ça tolobaka pe oyo tozui ya ndambo toko. Mais où sont vos communicateurs? Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Vandi na Royaume-Uni, topé aux Anandeko na Londres, Pesae Sango, y a agence de fret, y a professionnel, y a Ngoyo, avec des diplômes universitaires, y a Royaume-Uni. Ben à Kinshasa, Tozan Avenue Boubou, numéro 9, Matongé 2, commune ya Kalamu, référence école Monseigneur Moké, Van Ezakoya Nandaku en Angleterre, pour na kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, tope biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, tope na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Kafret, eza na Angleterre, si na Écosse. Kafret, esalaka pe fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web na www.kafret.com. Mbote na ba nyonso oyo bazolanda biso tokozala na bino pas trop long, pas trop court, mais na mesure moko esengeli parce que le temps s'annonce autrement. Vote bakosala lelo na Sénat, mutu moko akobima. Mais boye ba ke surprise ezali makasi. Peut-être oyo bozo kanisa ekoko yate. So basilisi entre lundi, mardi, mercredi, donc la semaine qui vient, gouvernement ekobima et qu'on dessine ma camomusus. Mais tant que le gouvernement est obima, il va que si une guerre et qu'on bima makasi parce que ça va se jouer dans l'exécutif. Parce que l'exécutif n'est pas censé pratiquer politique qui a président Félix Tshisekedi. C'est le premier ministre qui va matérialiser plan, projet, politique. Il y a président Félix. Et donc la minute wana ba ministre oyo bakozala nommé. Est-ce que bakosalela bisika bauti to bakosala politique ya président de la République? Or il faudrait que basala politique ya président de la République. Mais le président de la République azali assis dans une assiette. Assiette wana nde ba conseiller oyo azana bango. Première ceinture, deuxième ceinture, troisième ceinture, quatrième ceinture, ndenge moko akotia atiaki ba ceinture na ye. Bango pe nde bakoko permettre réussite na musala zo sala. Mais na kotala ndenge tomoni tant muke oyo président de la République a sali na bango. Ba correspondance ya présidence de la République et puis makalibanda tina réseaux sociaux, il faut que le président Félix Sala Keba aye baby makandenge nini parce que quand même chef d'administration azali sikoyo nanya bimisaka mikanda wana batu batangaka tangaka. Déjà pour moi
tango babimisaka kaka montant oyo bimaka ya 2,500,000 pona kokunda le maximum feu Étienne Tshisekedi ezalaki kaka à partir de wana que le président Félix allait prendre au sérieux que bateau naza na bango awa nde bato ya liboso bakotobola bapneu mpo mutuka etambola te. Ça c'est comme ça. So tali nous voyons seulement le président Félix au four et au moulin. Même baso mouton, il faut y abima kende ko surveiller. Ba mususu ba monana te. Et puis soki abimi nde tomoni balandi landi na sima. Or il fallait bango ba bimaka batala ba pesa rapport ya bien. Apparemment bato ebele o baza pembeni ya chef de l'État ba mususu pona bango basi bakomi. Ba mususu pe ezani tozali koluka bokonzi tosi tozui. Or balobaka il faut kozwa bokonzi. Ko entretenir bokonzi, ko bomba bokonzi, ko tikala na bokonzi libela s'il le faut. Mais apparemment ce n'est pas ça ce qui se passe. Nous avons insisté mingi ya que ba conseiller baza ba star rebelle ba conseiller. Bayebani kana cité conseiller na ba GPS ka baza ko tamola nango mbongo na poche, mais normalement nous ne sentons même pas tant au problème et bimaka que ba conseiller ba telemi bazo défendre. C'est la cité qui défend. Biso tozo pesa ba information mususu ya ndambu parce que toza na kati ya conseil wana te poto pesa précision, il faut bo eskizaka biso. To sala ka ba enquête na biso na ba difficulté poto pesa bino oyo za moi vérité. Or ça devrait venir na ba communicateur. Excellence monsieur le président de la République. Ba communicateur na yo baza wapi. Bako se mettre aujourd'hui à condamner fils Mukoko, ba condamner été. Il y a un vide. Yango na fils Mukoko alobaka pe oyo ya yebi. Biso pe awa ba bosembe ba Israël ba vieux musangu tout ça. Tolobaka pe oyo tozui ya ndambo toko. Mais où sont vos communicateurs? Bolobi bozana kati ya cash. Cap pour le changement. Mais le changement devrait se faire sentir. Ndenge yo moko sali ba 100 jours, to sentaki déjà kokende. Mais tant que to sali ba saute mouton depuis efandi. Jour obimaka po sala tour, ba vandi ko beta be martonga na monaka na pembeni ya 24 ans. Toko. Après départ na yo ba beta ka lisusu te. Mais c'est le président de la République qui yeba que mouton ya kotika la yo réussir azati. Bitumba oyo na vidéo na salaka na lobby Félix Tshisekedi du président de la République seul contre tous na salaka vidéo wana parce que nkolo apesaki biso possibilité ya koyeba ke kuna liboso tala makambo ko banda koya réfléchir makasi bisika wana. Président il y a UNC Kamere qui est le DIRCAB ndenge toyebi a dirijaka administration ya chef de l'État. Mutu oyo azalaka pembeni mingi ya chef de l'État eza parsec. Secrétaire particulier na yende bakokendere partout parce que c'est particulier bakendaka na partout. Ba déplacement oyo chef de l'État koko sala, le DIRCAB n'est pas obligé d'être là. Ndenge na moni bokeko visiter ba chantier ba nini caméra za na kati. Non. Il doit rester surveillé. Administration, nyonso, ba conseiller, ba dani, lui il surveille. Si yo soki mati avion, ok na province, ya landaka pourquoi? Yeah, tikali azo surveiller. Oyo tikali awa, yo ok na ba okoko zo ba conseiller mususu ndenge olingi, okoko zo ministre a accompagner yo, okoko mais par sec na yo, ndeza na yo bozokende. Au besoin, aussi, conseiller non spécial en matière de stratégie, parce que ça na stratégie mobimba, oyo azako peaufiner, oyo ko tambola na yebo komi na province, bomoni makambu, stratégie amoni, tango bokozonga, asala mwa eloko pour que bosale la yango. Siko biso tomi tunaka, tozoko tuna peut-être on peut nous répondre par ba expert,
il y a que Dirkab Kamere tout le temps na yo bokendaka na ye wapi. Il fallait atikala azako surveiller l'administration no mobimba ndenge zawana. Peut-être moi je n'ai pas fait les sciences politiques administratives. Mais on peut toujours me corriger. Je demande d'avance pardon. Il y a que ce qui n'a expliqué bien. Mais normalement, il est directeur du cabinet. Le cabinet des chefs de l'État est constitué de beaucoup de personnes et de conseillers. Voilà, il est directeur de ces gens-là. Il n'est pas porte-parole du chef de l'État, il n'est pas le parsec du chef de l'État, pour aller partout. Le chef de l'État a des gens, ce qui est là, Moutoualingia Luka FCC, aye bakandenge akozwa FCC. Tosekaka bango awa bazosala milongo autorité morale bakotambola sima boye, c'est vrai, tosekaka komona ba éminent. Bazokende kosala ba milongo et tout le reste. Néanmoins, FCC bakutanaka. Ata totongi bango to fingi bango to sali bona boye bakutanaka basololaka place moko bazokozwa diloba moko. Bandeko nanga bolakisanga bureau ya cash eza wapi. Bokoko expliquer ngai cash ya se réunisaka wapi et comment. Rien. INC azakoloba makambo na ye noto insistaki parce que bazoloba 2023 comme représentant de la République. Donc baza à part. UDPSP baza à part. En tout cas, nous sommes en train de nous demander si cash il faut exister. Pour nous quand fils mukoko na bamusu balobi toboma coalition. Mais tolobi jugement il faut ebanda nandaku. Tozonga na cash, tomi tuna na cash. Est-ce que cash ezo valeur le sous peine ya kozala toté? Ba se réunisaka te, bazali loba moko te, okomana na INC Lulendo akobima. A expliquer makambo na ye. Docteur Yemba ako expliquer ya ye. Koto fils moko wazana discours na ye. O discours ko kanina ya kabuya te. Donc pour Chilumbu professeur akobima koto alobi ya ye. C'est ça cash. Si vous avez dispersé, vous gagnez adversaire dengenini. Adversaire a une autorité morale. Muke bakutani. Basala kanini na kingati. Bozo l'exactant, il y a ko critiquer kaka kingakati. Total, le cash devrait aussi se réunir de temps en temps. Bazala kate, basi bazui ba jeep, bazana salaire na bango, ba mususu bazui na no salaire ndenge moko te. Voilà le désordre et la cash. Le chef de l'État est en train de travailler seul. Ce qui coalition est en sens, cash pèse en sens. Ça, c'est notre appréciation. Nous sommes libres, pour réfléchir, pour constater, pour analyser, normalement, cash et l'autre. Parfois, le président de la République, ce qui est ou bien côté Excellence, Monsieur le Président de la République. Kotia espoir na le côté. Voilà pourquoi ce besoin na ba vidéo na salaka kala je disais chef de l'État zala na ba tout parallèle. Confiance était na ba oyo ko osana bango ba mususu ba ye wana ba ye po azu musala c'est tout. Salaire ba futi et sili. Mususu a s'approché na yo azolukaka musala c'est tout. J'avais même expliqué même bato ya réveil oyo bazako bona ngai lokola ndoki na lobaki tango indaki nous autres on était debout na ba bosembe ba Israël tozo loba. Moi j'ai pris tous les risques na yebaki te que président monsieur Félix akokoma président de la République. Nous on avait cru to bundi makasi. Ti élection salemi to continuer ti aye kozwa. Nous on n'avait pas de calcul ya que tant on sala boy pour accompagner sanga boy parce que ba o basaki ba favori na terrain basaki ba chadari na ba fayulu basaki na moyen nyonso. Mais nous on avait lutté. S'il faut échouer tu échouer biso nyonso to fandi, s'il faut réussir tu évoluer. Ti aye ko bima to lobi na nkolo merci. Nous disons merci aux ancêtres.
Nous disons merci à papa Étienne qui est parti, à Kochaki, président Félix Makassi. Nous disons félicitations à Bakoufa qui sur le terrain, il y a Kobunda pour élection et Salema, candidature le troisième mandat est à Joseph T. Mais le reste, au grand profit, Baywana et puis Bafandi, et puis il n'y a rien. Vous voulez que le président commence à communiquer seul? Population, ba rumeur. Normalement, monsieur le président de la République, n'a pas ça conseil à Moussika ce qui est nécessaire. Il cache, il dépêche ça aux Zélandais qui sont la télévision. Il dépêche il faut à la télévision. Il y a agence de fret, il y a professionnel, yangoyo. Bandeko nanga nyonso boza kuna na Europe. Tolobaki to prometaki to kokoma na place pe to komi. Nous sommes sérieux, ndenge moko agence ya fret Cafrex ezali sérieuse. Bomoni ndenge baza ko bimisa ba biloko oyo batindaki na fret na bango. Awa tozali na Matonge. Na Matonge awa tozali na avenue Buburu numéro 9. Soki otindi eloko ekomaka yango ese komi. Donc batou biloko na bango baza ko ya ko retirer. Faites confiance à Cafrex. Comme Mindele Lobaka, vous ne serez pas déçus. Faites confiance à Kadiombo TV parce que vous aurez des bonnes informations et des vraies. Tozaliawa, Yangoana, Biloko eza ebele. Kutu nakati, Tozangi place. Ce qui fait que Tozala obligé que Cafrex, Mikolokoya Liboso, a repéré sa adresse mususu ya sika na méthode de travail ya sika. Mandeko nangai awa savon batindi batinda na fromage baotinda na maya komela parce que baza confiance avec Cafrex mingi badutaka oh natinda mai na ebite ndenge ko komela ba famille nangai mais awa ekomaka très bien et les gens utilisent très bien et les gens sont dans au moni savon yangwana eye lelo oyo na famille batu nyonso bako sukola bilamba tango baza ko tandango na singa bako benga kuna na Royaume-Uni pour dire to sukola bilamba savon est comme qui encore les gens de l'autre côté parlent l'anglais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Makambo na yo esalemaki déjà aussi retiré biloko na yo ngana sina retiré mais na ko zwa pe carton moko oh eza 4e fois na zwa au salaire réclamation à mon côté. Mon côté, il y a un normal, les bases qui sont côté n'unité. En tout cas, tout c'est l'agence au Makas, c'est ça qui toque. Malgré ça, côté boye, ko bata ma main, tout ça, et ça bon, bah, outai côté de la peine, bon, peine à jupe normal. Merci, Mingi Maman. Vous voyez une précision? Cafrex est na commune Mouké, na Gombete, n'enga batu ba meseni, mes clients pamba pamba. C'est lié à quoi? À la confiance. Donc, ce que vous envoyez arrive toujours à bon port, vous êtes servi et tout marche très bien. Mais il y a une précision. Je n'ai jamais vu ça dans une agence depuis que je fais des tours. Une cliente qui se repose, un soleil ardent, comme nous sommes sous les tropiques, on va servir à ta sucré, à Zomela, en attendant na stock ezebele na kati ba mimisele kolina ye. Cafrex, pardon. Visitez notre site web www.cafrex.com. Je demande aussi à mon parti politique DCU de songer à avoir une télévision. FCC ça ba TV na ye. Communication na yeso kapese zo kendebele. Et loko ebomi bango bazangi discours nde ya kopesa tellement ba détruire mboka oyo maloba ya kolobeza difficile baza ko sala ba réunion chaque jour baza ko peaufiner comment réussir maintenant na cash na soyo kaka kabuya nde ko bima lobi quelque chose de clair ba fils ngo bazo loba wapi Laurent batumona wapi Henriette Wamu wapi ba ndondoboni fiyu wapi batutu oyo baza na kati ya cash baza wapi. C'est ça le problème.
Vous ne vous réunissez pas, vous ne prenez pas de stratégie. Comment est-ce que vous prétendez accompagner les chefs de l'État? Vous le faites comment? Même sur le terrain, on ne vous voit même pas. Tous ces gens ici qui viennent discuter, nous sommes là, Mingi Raïs, ceux qui réellement organisent Zaki Makas, il y avait la possibilité de les avoir, tous ces gens-là, souffrir de Nanzala, n'a pas il y avait moyen de leur parler, ils ne devraient pas être avec eux. Mais Bango, Bango, parce que leur temple fonctionne. Bon, se rappeler dans l'Oba qui prière Salamaki na stade, Nazala qui intéressé quand le discours président Salah qui prière Rwan et Sili. Tout le reste, il n'y avait rien. Bon, t'as la sur terrain. Depuis Salema et Kei, il a qui s'engage ici quand l'église a réveillé à Télémaka pour accompagner le chef de l'État dans Moussala. Ceux qui dans l'Oba qui battent l'église a réveillé, ceux qui sont vraiment conscients. Il y a que les chefs de l'État viennent de donner le pays entre les mains du Seigneur. Le Seigneur aime le travail. Basa capable à un jour, nous sommes dimanche à l'autre, 30 minutes ici, to combat ville, to tumbaba, kassanyo so stalité, to salaboye. Rien. Le pasteur empoche l'argent, va voyager. C'est tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'on fait là-dedans, c'est de promettre. De grâce. Et il va bénir. Et puis il n'y a rien. Oh, Kombo Zanango, nde osala yo pasi kamwanya ozanango longola okomi Déborah. C'est tout ce qu'on fait. Nous, afrocentricité, nous disons tozonga na nzambe ya bokoko, ce n'est pas kindoki. Bakoko na biso baza ko sambela nzambe ndenge nini, baza ko telema ndenge nini. Voilà là où on insiste nous. Parce qu'avec ce que nous faisons, les limites sont là, il n'y a rien qui marche, rien du tout. À part que bandoki na église a réveillé des spécialités, le lo komi kaye au sombi ba komelio kuna ba komo koma babiloko, tout s'achète. Président Kagame a kangi 6000 églises a réveillé pas na ye. Rwanda l'équipe biso. Awa ba bangi sakabato soki ba sali boye ko sala boye. Pona nini na Rwanda ba silité ba koité parce que ba kanga ki église a réveillé. Nous avons essayé d'expliquer. Les catholiques sont là. Basali ba école, basali ba dispensaire, basali ba université, basali église arrivée sali nini. Non. Je suis sidéré. Yakomona que cash tina na yango ezali susuté. Etikali combo. Et puis na kati ya cash hypocrisie za makasi. Ce que le président de la République voit, ce n'est pas ce que les gens ont dans le cœur. Et belé, j'ai mon argent, ça suffit par là, ambiance partout. Or, guerre et Zalina nous liboson, ne vous laissera pas comme ça par ces gens qui sont partis, qui étaient habitués à la corruption, à la facilité, et à kotoka na caisse de l'État, ce qu'on va savoir naté. Pona kosuki sa propos. Batu mingi bazo banga balobi ministère ya finance bakopesa na FCC tozo banga. So bapesi mutu ministère ya finance nde asali nini? Le président peut lui retirer la signature, c'est tout. Asali nini? Yo kanisi mbongo ko banda ko fanda e pa na ye po FCC banda ko zwa. Non, on raisonne comment? Tout ça, c'est le travail à la communicateur d'expliquer un ministre de la Finance, rôle na ezanini. Mbongo kozala na banque du Congo, ezawana, ezateke yako banda ko toka. Ou bien lorsqu'on dit on va dépenser pour faire tel travail, yako non, monsieur le Premier ministre, je ne donne. C'est faux, le Premier ministre a sanctionné les ballons liés. Beau trembler, ce pouvoir, nous avons décidé politique et kozala yaeza. Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, point barre. Bobanga pété, bazana ba député belé, bakozala père ba ministre boye belé. Bola neza boko bako zala puissant dengo bozomona ke baza bakasi. Mais mutu azala ka très puissant. Ba elimina kaina ka tactique muke. Sobo tali combat ya Mohamed Ali na George Foreman. Foreman azaki makasi bambata banini champion ko sala boye. Azalaki sûr de lui-même.
Mohamed Ali ayai na Kinshasa avant. Il y a tiré les États-Unis à Tambourana Mbouanaye. Ali a joué la stratégie, à s'entraîner sérieusement que Foreman a betaka baku mingi na libumu, ndeko na kendaka betaka boye, lui il s'est entraîné. Il y a que baku nyoso ya ko beta na ko contenir yango. Mohamed Ali a trouvé que soka na bundi na mingi na kati ya ring, soka beti oza tapi na kende na singa, ata beti singa i bloquer ngai. Tango ba ko sala combat Mohamed Ali a beta Foreman. Cash. Est-ce que ce étudier ba faiblesse si adversaire na yo toté? Mutu ya makasi ebele bele ko banga te parce que ta stratégie muke boko bomaye bolanda image yo ya léopard. Está muriendo. Déjalo. Ete Yabino. Pa maman ovandi na Royaume-Uni, tope ozana ndeko na Londres, pesa ye sango. Ya agence de fret ya ba professionnel yangoyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ben na Kinshasa, tozana avenue Boubou numéro 9, Matonge 2, commune ya Kalamu. Référence école Monseigneur Moké Van eza koya na ndaku na Angleterre pona kozwa biloko pe kotinda na Kinshasa. Kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, to pe biloko ya ndaku mobimba. Kafret, otindi miliki, ekomi pe bameli. Yo ozana nord, to pe na sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo. Cafrex est en Angleterre, si na Écosse. Cafrex est ça la capée fête aérien. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.cafrex.com.